Et oui, voilà, bien on est de retour na première dame look, maman comme star à papa na Katianda qu'on espace ya manzaka. Comme vous avez constaté, bon na simbi verni ou eza dio, eza na mopandi mo ya ngeli mopandi na mo susu, eza na couleur moko boye nude, ndebno mo boye bika na encouragera vraiment ba maman ming bo sala manzaka na bino na ndako, pour éviter ba manzaka fou parce que ebisaka manzaka na ndinga mokete, surtout penza na ba saison où ya ba fête. Ou éviter bossa manzaka na mno est-ce qu'il na sel bimi propreté yo loba non vous mata na commentaire et bimi ma bimi propreté donc il fallait kana ki pa ya vieshino basala na manzaka je ne sais pas bien on a ngena proposer bino vidéo oyo na la no comment est-ce que ko sala pe manzaka na omona ndako ezalaka propre ezana ba bénéfice belé parce que déjà à la base ton na yo gagner ou sauver ton na yo ezate ki au kena château d'eau sel ba mulongwe belé ou zilaka ba sala manzaka mais ce ko sala yo moko à la maison avec les temps aux anango mona ki manzaka na yo ezala propre et ezala bien bato mingi batala ka première dame look bino mo bomoni modèle yango yo soko lingi vraiment na saison ya festivité saison ba Noël et Pâques sala manzaka na omoko na ndaku parce que ton manzaka na ya ba foa ne buka na kana penza esala ka bien te swaka et en plus au dépenser na 20 € et l'exceli autant et bibi sa manzaka na somo naturel bomoni les fait à côté manzaka milai wana penza esala bien te. Je vous encourage pour ça la manzaka na moko na ndaku très propre surtout vraiment un beau la couleur vraiment neti ya ba ngeli parce que tout ça na festivité il y a ba Noël et bonne année. Voilà de ma part déjà na souhaita kabino ba tant malam na ba famille na no ba ton so ba ko fêter côté nyo son Noël ou côté la Christmas bonne année. Je vous souhaite pas bonne année malam balanja première dame look maman a commis star à papa na lingbino mingi na limanzaka na mneza propre comme yanga manzaka za propre juste une petite inspiration encouragement peut-être week-end au linga au kiba salo manzaka ya fou na château d'eau bio ki na Tottenham na Londres ou bio ki na Matonge na Belgique n'importe où lingo kiba salo manzaka vraiment yebe la vision somba verni pakola verni na ndako olime manzaka yo moko momoni sako eza ana mupanzi oyo kwena la sabino biloko na nyonso tu ya manzaka mama fukoza na sac comme ça na olobela mama manzaka ngwa long ya large omona ma ba pinceau na ngai ba vernis ba nini ba lime biloko tout yanga moko personnel privé propre na tia na sac côté moko ezate ki panzani findeni ta na no besoin na bimisi ka sac na sa makolo na nga na sali on attend na sa ya père donc voilà manzaka no ça fait 2 ans na tia manzaka fou sauter mais t'as la résultat tout comme kasi. J'espère que vous avez la vidéo et ça est bien hein voilà déjà sa première dame look maman comme star à papa na Katianda bisous on a à bientôt sur cette la vidéo ou partager un pour ba camarade na ope manzaka na bango comme propre netianga ba éviter ko sali la manzaka ya vie chinois ba yekola ko sala manzaka na bango so pe ba 20 € ane l'équipe no botinda on ba kutu au lieu kindo gaspiller et tout ça ben bisous à plus tard.